c'est normal. C'est ça qu'il fait. Et puis, dans le cas à Londres, va droit d'entrée dans la carte à 50 livres. Mais en France, au moins, la droit d'entrée va comme $5, va prendre 5 euros. C'est normal, hein. Si vous voulez, comme je le dis, les gens, il y a une public, même mon baillard, toute la génération qui il y a un groupe de Tico, il y a un pasteur Marté, on m'a dit, Giscard Bamba, donc génération qui les générations de la production chrétienne. Et j'ai plus travaillé dans la génération que il y a pas beaucoup. J'ai assisté en tant que fidèle à l'église. Bon, mais dans ma soloni. Je suis pasteur Malou, la Croydon, week-end, si moi, je vais faire le pas donc, on a vagué la tienne, on a mis, il y a Makamou. Il y a aventurier, wana. Ah, ça va pas aller sur le film. Ovani na aventurier, wana mingi. Avandi na aventurier, wana ni. Masolo ngo topic na ngweza nini. Sujet na ngweza nini. Ah. Yo, wana musadi. Mbuta kamona amona malamu nde diamba na basi ali kotika te. Donc fondement ya kosambela na ye eza ya bien te. Arata ngo bande mwana ngabat na ngaba bon azofinga bana ngaba te me ngaba masina kingasani ba côté wana nyo surtout diambe ezali eloko moko eza ko consoler ba chaîne. Mumbele na malueka. Bon donc bakisi malueka na mumbele donc. Donc ma trop quoi. Donc nzila yo côté ba local là on est côté ba maps na banani hein côté ozwa ba malédiction kuna. Teme na cité nzila ebi bien que ba lokela e côté wana po côté wana tu eza banda ba venturier ba bongo mate ba honte ba venturier. Ah bon? Eno mo parfani ya ngwana. Ah mais koloka mana yo banda wana ba loka yo pe wana faut les gars délivrance.
ça m'a permis que ça a été un expérience. Donc, on dit, les locaux, nous avons fait un masolo pour les développer ta télé, pour vivre dans le monde où on a un jeune âge, pour comprendre le métier. Donc, à moi, dans le monde de vous. Donc, des boucaniers, lui, qui coulent, dans le monde de personnes, on va comprendre ma casse. Et c'est que le monde pour la vivre, et c'est pour la vie, pour vous dire là, on va limiter libre au monde à Yougou. Sans mal, sans mal, sans mal, comme vous allez vous l'église de Sopani. Pour ça, la vie, les gens sont les gars là-dedans. Marchés sont les gars là-dedans. Donc, nous avons des commissions de compétition. Donc, mais Salomon pas que l'amour, Salomon sur la base de la base, beaucoup de gens Salomon. Parce que Salomon a fait la retraite dans la base de son abala. Il dit la est appréciée. Donc, au moins, la papa n'a pas dit là pour prendre le monde. Namona peuple moko aleki kongondeli na kuaffronter les Cambois. Pour les gens à signer les Zambé, Congolais est le seul peuple oyo à banga Zambé. Mais ça me donne un peu de banga Zambé pour ma Congolais signala les gens de l'autre. Les gens n'ont pas de sur oui, les gens n'ont pris au monde dans le matin de qui. Baïlingo nana merci reste na billet $900 au marché de Nanda au petit $900 au Baba. Bref, na voyez que les gens nana merci au monde et c'est pas autant. D'accord. N'a pas pris. Mais les gens là qui doivent faire comment Zambé. On dit Congolais non Congolais Bangladesh. Les gens. Ntango ozolobaka Salomon akota retraite na basi ya bato masolo wana olotaki yango na ndoto toza na bapreuve. Mais Salomon ntango oyaki na parler na position mondiale tozolanda yo en direct bafani na yo tozosala retraite na bamama basi babala. Tosala retraite te tosalaki retraite te tosalaki veille e na kati ezalaki ka basi te mibali mpe bayalaki. Donc Salomon bakeseki mosa libala ye atiki mobali mobenga na ye. Ebana na ndeni na kezwa basi ya bato kaka nga mo mobali na kati ebana ndeni. Lusako cheval blanc lusako ebana ndeni. Omoni Bible les gens Bible ezoloba avant de devenir enfant de Dieu ou de servir le Seigneur laissez le monde. Il faut tikana no mokili même Jésus a eu 12 disciples. Bapôtre wana bazaki ba pécheur ba brigand ba tiki mokili ba yepa Yesu. Le nôtre wana problème ba pasteur mususu nana azwa moi cité nana lingate aye l'église. Si on a pouvoir wana basi ba kwara na ba pasteur ba bando sala puberté azwa en église. Biso avant to ba to comme ba pasteur to na un passé to sala vie. To baya ba noir, to sala kindumba, to yiba, to kota pe ba boloko, to moni ke vie wana ezabien te to tiki vie wana de to yepa Yesu. Donc tu oyo kangate na sali ba aventure même na ndoto na mwasi abato una mwana bato. Donc na so na kuta na mutu na na susi mo na te sa malamu. Ake na lola na tina te na ibe mbongo na tina te na bende boy na bende boy. Na ko sala ngote. Mais ba yuma oyo balaki na pouvoir te olinga basi ba yeko leur azui moi responsabilité l'église a komo tia basi bat mato ikokosa bango ndengwana. Nous avons. Ah, c'est ça. Mais la lobby, pas que ça, c'est pourquoi là, dans la comédie, le président par école à Angleterre. Batu nyonso yoka Yesu nzambe bandimaki ete na sa pas obligé batu bandimanga te nga susi na ngai ali nzambe na likolo a reconnaître nga soka reconnaître nga peu importe batu. Yo yebi ngai na bazi nekongo azawana tozala ne film moko batu boni baleka même na ba TV tiko ke no témoigner que bana nanga nazala na bango ya ngate. Est-ce que se rendre compte moi na muto yebi na bota mate oké oloba na TV ke bana na bana na ete. Répondre na te so muto alobi na lokote. Oye bangai zonga kende kotuna mata na ngai Eric aoyebi ta ngai. Mais nga nazo disité na yote nga na répondre les gens que batu nyonso bakolinga nga te za de droit na bango.
Na répondre yete sirio na lobby batu nyonso tu baza obligé à kolinganga te. Kende tuna Eric aoyebi tonga. Na reno tuna yo po yo sala nini po yo zo représenter ni. Na rotuna te. Et pas yo landa ko yo sala ba vidéo la yo. Kende ko tuna Eric aoyebi tonga. Yango na lobby Yango na lobby Na reno tuna yo po na nini. Na tawana te. Par respect. Soko yo kinga na lobaki ne logo na mungongo yanga ozoyoka olingai ko répondre. Alors, lokola yo ki pa moto lingo yo répondre pour na osala ki secrétariat, ngana yo zonga kende ko tuna diela yo Eric. Oya za camarade nanga ya ko yebita yo. Mais ngasiko na vie nanga. Ngasiko na vie nanga to betaka masolo nzambe na politique. Yo zo représenter le côté na politique. To beta ko mono point. Eric akoyebisa onga na ba capacité nyonso. Akoyebisa onga. Mais ozo l'exata on n'a pas on a retourner ta kombo na hote. Et on veut retourner à tes potos panga. Alors tika pa donc ya bana mike o. Mais ça veut dire que on voit banga. Il y a ça comment trouver les gens pour prendre. Oyana ta ko Dakala tawala te na bandolo baba buto ba ero. Na ala tawala te. Ya ona ebito ke no tu na Eric. Oyebi no banga Eric. Oyebi tayo. Ozama ele mingi. Eric a mukolo nanga je lui dois du respect, c'est tout. Merci. Toi Eric a mukolo na yo ko pese respect. Parce qu'il se respecte. Parce qu'il se respectera. Mais yo sokoza mukolo. Yo sokoza mukolo ti te respecte pas, ou reçoit pas respecter. Voilà. Problème est daté, quand tu n'as pas au mal à l'objet dans le côté, la petite référence, et ne pas tout la après bengi o offert dossier ngai ngala bi jamais so balingi te bakata na bango na tiki nanga. Nous avons il faut tout na question bien. Au moninga net na musadi. Hein? Nande kona biso nzila. To sala ba attaque moko constructive. Nzila yoka ngate na lobi makamba famille na ye. Ngana yoka te nzila lobi makamba famille na ngato sataka na kala makambo ya ba vision na biso sur les combats na spiritualité. Ozoka. Mais ya zo ya mbala moka lobi osala ka be mission na soki ndako nani so ndako na alamu taliboma. Puisque batutu ba yebi ke be mission na sala ngwe pa nga na monga lem. Non, c'est un fou. Il doit se faire soigner. Kimbangu azaki mosali na nzamba solo et il prêchait sur le nom de Jésus-Christ. Mais l'air a koufi a botate. Ba neve na ye ba na ndeko na ye ba na noko na ye abokola ba diangenda. Ba simbi kisi na sorcellerie, ba continuer l'église. Ezara su kimbangi c'était comment? Oui, nani Kimbangu atika Kimbangi c'était atika Kintwadi. Kimbangisme ezali kindoki ya bandiangenda na kati ya église kimbangiste.
Non, répondre c'est le monde parce que nous avons la futilité. On a posé la question. Bon, j'ai joué à l'église. Non, là aussi, voilà, en fait, bonjour, les mabous, ça la beaucoup de la magie à camp. Vous comprenez? Quand pour intention à eu déjà une intention à Dieu qui petit pasteur azarate kanku petit pasteur na mokili azate yoka kanku pasteur amuke azate soki nzambe abengi okomi mutu munene petit pasteur eza o akoti na bonzambe na ki pasteur nzambe abengi ete me mutu nyonso to nzambe abengi ata akombolaka eglize akomi munene eza lokola mutu asalaka na ndako ya roi Voilà nani yango ngai éducation naza nango na kobenga na yebi tatane na mama neti na kobenge batar nde les gens na conférence autour ça combien de personnes ok mutu nyonso tu oyo akolobaki na Congo toza na problème crise politique aza ennemi ya Congo akolabo na Congo toza na crise politique te mais na Congo toza na occupation babenganaka yango ni na baélection ni na bacor ni na lisolo occupation babengana yango na minduki aussi longtemps tozwi minduki ya kobengana te mpo balobi bazosine bacor mais Kinshasa mobimba ezalaki quadrillé na bapolicier partout bavile nyonso tu ya Congo sikoyo bino bozosine bacor pourquoi babimisi bamercenaire na babalabala Kabila aza congolais te Kabila aza rwandais azali un extrémiste aya baye pona ko balkaniser mboka d'ailleurs na gouvernement ya nani ya matata ya nani ya badi banga batie Roubaix un rwandais batie ministre de décentralisation pe ya soki ya constitution elaksini na lotu na binot elaksini alors bato bazo croire na bakor wana ta basigné yango Kabila ako respecter yango te c'est-à-dire azo sakana kaka na biso pour classe politique na biso eza baventurier bande kombote oui anagani si biso na South Africaine to sito isara bapo depuis longtemps mais bazana on va kindi le nini IDPS va publier fait des routes là-bas, on peut pas dans Joseph Kabila. À ce moment-là, nous sommes en Afrique, on est en piège, ils ont activé contre la place parce que Joseph Kabila a beau changer, même si ce n'est pas un établement. À continuer document l'élo,
a signé document à 13h sur retourner à Ouba les sous on est assiégé. Donc c'est pas la peine il y a encore d'ailleurs pour le dialogue naïf. Mais les gens nous ont qualifié de tous nos oiseaux. Parce que Bana va dar raison souvent. Je vais très bien. Imaginez la reste pour y bien. La éviter. La tika au monde, la tika au cas on a aucun livre d'histoire. Peut-être dans le temps là. Maintenant, attends dans un pays, bataille coup d'État. Coup d'État islamique. Babomi président Kofi ou Hakimi. Parce qu'il y a des possibilités, la coup d'État, soit Babomi est bâti la prison ou Hakimi. Mais si quand on s'en a maté, le président a battu le coup d'État, Hakima va continuer la prison ou Akoufa va être enfant adoptif ou enfant ou biologique il n'est pas comme ça, président Mbokana, il n'est pas nulle part. Cela veut dire que Moutououana, faut quitter la prison, Babomi, il on a même Babomi président. Et ça, on a dit ça depuis longtemps aussi. Parce que les gens, par exemple, au qualifier toujours, que tout ça, vous allez par xénophobe, alors qu'on dit ce qui est vrai. Les gens qui pas fait, ou ils allaient discutable, mais ils allaient vérifier une histoire au monde. Si vous, je vais parler là, après, pour finir le dialogue. Dans ma condition, déjà, les lots, pour ça, bah lui, aussi bien au lobby n'attend. On part pour appliquer l'article 64 dans étendue mon bambo cannabis. Ma politicien, on a mis ça dans le cas pour freiner l'élan des peuples. Si le peuple a télémis, a rien faire quelque chose, au moins la mouvement a bimi, a fait sa locution, mais on peut avoir un moto. C'est ce qui se fait toujours. Et on doit mettre fin à ça. Parce que la Est, la Congo, doit faire tout. La viole les seulement. Là que vous soyez bien si qu'on est que vous soyez bien non. Vous voyez combien de oiseaux pour faire la Est, la Congo? Et cela, ça va s'arrêter quand? C'est que vous avez toujours vous blaguer pour ça m'appeler, on a appelé quelque chose sur terre. Vous allez vous un peu plus sérieux. Avec ce nom-là. Oloki nasira mwana maizi. Oloki nasira mwana maizi. Ouais, tout ça na idée moko yango to kangama na ye. Na mono tena ni parce que aujourd'hui ko compte na disséquer ni ko finga ngwanda oteani. Ngwanda ye moko azosenga bapesa ye poste premier ministre alobi abundi mingi oyoki yango te. Ngwanda alobi asali komba mingi bapesa ye poste premier ministre. Voilà photo na ye. Mais bandaka à côté la président na été. Oyo ate so bino bosala likambu ya lobi bosala ngo te bokende boete. Voilà tout ce que lobi na kwa ndimate. Donc cela veut dire que tout est en là-bas. Oh, so il préfère ali foloba. So il préfère ali foloba. Soko kangi munoko obimi kolabo. Après ces années, Congolais nous sommes à la part de la responsabilité à Congo. Donc Congolais nous sommes à la moitié partie là. Parce que tout le monde a, si on peut pas aller malamu, tout aller